bandeko tozobanda masolo na minute oyo tobandi masolo ezali masano ya nzambo toana événement ya monene le 6 mai na 7 boulevard Aristide Briand na Courbevoie toza na équipe mibale awawa misatu bamama ya ntango bazali toza na bandeko na biso ya Congo Brazzaville toza na bakuya louange mpe bazali donc tozobanda masolo sikoyo obosana te le 6 mai droit d'entrée pour na badite eza kaka 20 €. Bana miki ezali 13 €. Donc tozo banda sikoyo bamama baza yango eloko moko boye mwa nzanga ya bana mibali bato bayeba moto ya babantu moto oyeba mama na biso me mama azolakisa biso mwa lokolo moko boye oyo azobeti awawa donc eza deux fois te mama lakisa biso totala masolo yango mibali nanu tobana mibali tosepeli bomolika makambo ndenge ezali na minute oyo tozobanda sikoyo bamasano yango ya baentraînement ya bandeko le 6 mai bozanga te lelo ezaka baentraînement lelo ezaka bafair play mais le 6 mai bato bakoganye baprix ya minene donc wana kaka baorganisateur bakoloba bango moko baprix oyo ezali propose mpona baganya mama vous avez un couteau. Si comme vous la section de moi mouké attends ndenge. Bon, boya toza en direct. Tout ça là va solo ya mine propre bon. Ah, tu vas comment c'est bon. Voilà, donc groupe monsieur Nzele Zoya. Mais vous bandez Toro Bandano, oui. Solo, et Ndengeni. Mais bon, notamment, bon, on s'entraîne. On a mouké, total, à la bataille. Josia, la taille de moi. Na Inès, Claudie. Papa pe bazali awa donc bazolanda bina makamango très bien. Adrisha.
Maman a déchappé. Oyo, toza ba entraînement. Bozo tala kaka makambo ndenge ezokende. Allez, ok. Shaïda, la monoté. Bobeta. Bomaye. Siko bana bazo meneko. Bob. Pour le moment, Bobeta maboko pona ba mama ya Congo Brazzaville. Balobi équipe ezo pour la tête to konye susu. To ke susu na ba mita mususu. Toza na grand frère na biso pe yende arbitre na biso donc makambo eza pena ya koyinda. Na ya pondu liboke moko mama motepela kae. Como milolo.
Lokuta monene. Lokuta monene. Lokuta monene. Lokuta monene. Oya kanisaka. Nego kwea. Ba mama pema ya nzango eleki pema. En tout cas to sepeli mingi ye azokende mais biso zokonye zobeta kaka banzango. En tout cas mama ozala ne kambo ya koloba te mwa muke pona na nzango tobeta lelo. Non, ça s'amuse bien, ça se passe bien. Voilà. D'accord, tu es contente ma belle? Oui, je suis contente. Ah d'accord. Bon maman, lobako ozala kama lobate. Ben likama ko lobazo sepelisa ba basi bazotala biso ba rejoindre biso po eza parti pe tozo sala mwa sport na biso po nzoto pe eza la PPPL. Donc ba maman bazotala biso pe bango pe ba yaka ba participer na biso. D'accord, merci. Bon maman, ozala mwa lobate pona ba mama oyo balingi pe baya ko beta nzango lokola biso nde to beta awa lelo. Ozala mwa momo lobate mama. Likamosaka kabaya ebele baya penza ebele po awa masolo ezo kende kitoko baya tosala sport po eza ba sport mboka na biso baya ebele tozozela bango wana maso louange toujours. D'accord, ok, merci. Ma Françoise, oko lobata mwa mukete pona événement ngo ya le 6 mai. Baya ka ebele baya ebele match ezao donc voilà. D'accord, merci, merci. Maman, oko lobate mwa muke ndenge ni nzango ndenge obeti na mwe bien mama pema ko pema kangi yo obeta nzango kala ko To beta on tellement kala. Et ça va souvenir enfance, bah j'ai d'enfance toujours aussi sous en même temps ils appellent activité physique, pour la biso ils appellent bien. Faut vraiment qu'on bouger penzoto, voilà. Et puis en même temps loisir paix, voilà qu'on coûte un peu au seka na bande mususu boye ça rappelle bien. Voilà. D'accord. D'accord, en tout cas na sepeli mingi na ndenge oyo yobino boza ko sala. En tout cas lelo nzango zo beta ma ndenge ya propre, mais le 6 mai, bon ce que le 6 mai, masola ngo za ndenge nini? Les 6 mai maman louange je me fais avec ça. Kaka la entraînement kaka dans la minute le 6 mai nde ekozala mwa somo ah mbongo ba boyeza bandeko ni susu bandeko na biso braza oyo ba boya ba oliaka ba fufu ala lipongi ba lipenza ngo pe kitsa mwa ba graisse te Bien sûr. kitsa ya physique Si la physique qui ça va graisse c'est bien quoi et puis ça santé belé quoi donc mon cardiaque bien ils ont battre bien quoi. Eza sport mobimba en fait. Ah oui. Tozo sala ka loko tozo mona eza ka jeu mais eza sport mobimba. Pozo beta nzango nzoto nyoso tu ezo ningana. Ozo perdre ma calorie, ozo perdre ma mafuta, ozo perdre ma kamay pona motema pe cardiaque eza pe bien. Donc il y a pas que vraiment pour revenir vraiment c'est quelque chose qui est bien. Voilà. D'accord. Bongo ba équipe musu ezali wapi pona to kozo continuer benga mama Nicolas ya pas de continuer. Aya bongo to continuer ba makambo nyonso tout. Bon, en tout cas makambo za le 6 mai ba lobby droit d'entrée ezali 20 € pona ba dit 13 € pona bana et puis ba lobby lisusu ke bon en tout cas ba espoir kozala moi repas ba cocktail moi buffet kozala ezali pe gratuit donc na 20 € wana ba bili ya ndengo lingi et puis za musique mo ya gospel pe ko beta 100% chrétien. yango nde mutu ekokanga pena masolo eza na salle ya munene salle vraiment ya munene awa eza kaka mpona kaka baentraînement ezali bureau ya association place bayaka baactivité na bango ezalaka awawa mairie apesa bango makambo awawa mais en tout cas événement munene eza nde sikoyo na niveau ya salle donc ça eza na 7
rue boulevard Aristide Briand na Courbevoie juste à côté hein eza ya musika te donc à partir ya ROR aso kiti na défense okozwa 278 ou 275 entre les deux bus okiti na le stade le babi sa ezaka pembeni wana mama na luka yo loba te loba nano molimo nanga mokobika makambo onika bozomona elango eza ya koyinda wa lesisi wana wakovanda na ndako atuka mawa mpo na yebite soki wakota na occasion mosusu une deuxième fois bomoni bino mo bamama bamibeti minene na banzango baye bamama dia voilà bamama changu bazali awa na biso bapile biso bamama louange ezawa donc biso po tokota baentraînement makasi po topile bango mokolo yango c'est ça en tout cas tosepeli mingi boyebele en tout cas maman Nicole okoya koloba mwa moke mpo toza en direct mpe awa soki oya koloba mbote mama Nicole na bino sobolanda biso mama Nicole ya station loi solidarité bimo boyebi ndeka mama ozo continuer vraiment merci toi na mpona ba mama tango et puis ba mama ya biso ba diva de Congo Brazza ba vraiment ko soutenir biso na likanti o toza na ngo ya kosala ya ko organiser journée ya biso o le 6 vraiment merci merci mille parce que c'est comme ça il faut tout tambola na kata muso to sala association et ça la différence te biso nyoso to sa musala moko toza bandeko ta baninga sali kambu faut kopesa na vraiment maboko c'est très important ba mama ya biso ya diva baye bazi ba bien na bango ya ngoyo ba mama pe ya chango ba bien na bango ya ngoyo yepe muto bondo otala biso kanisa oko pe oza bien na opona les 6 mai peut-être porte za kokangama ou na retard ezala vraiment kitoko te vraiment toi na pour ça soutien tout le monde soutien pour les 6 mai 2017 à partir de 13h jusqu'à 22h tout ça na exposition tout ça na buffet na biso gratuit pour na biso surtout et après tout ça na concours ya nzango pour na ba o ba niko beta so ko niko beta ti pas de souci ya comme kono to saka ni longo pourquoi pas pour assister baninga les amala mingi à la fin on a concert na sa gospel vraiment car na moto à danser fogo. OK merci boza moi ya koloba pona ko encouragement pona ba mama mususu bana bandako ba mama pe basaba lobaki baya boya ebele ezali lokola sport kaka olio futa mbongo na basa de sport bebisa mbongo ebele a pe ko beta banzango okonda pe moi ba Grèce pe ko kita bani bon siko mama siko yo le 6 mai vous êtes prête quoi bon en tout cas vous êtes prête pour na robeta benanzango sauter plus de s'entraîner bien vous êtes prête pour les 6 mai. Donc voilà, il y a même et aux allons na cadre à loisir. Ils ont un cadre à loisir. Voilà, des balles qui les meilleurs gagnent. Bah oh bah aux alapé ma casse les kabaninga bah gagner na bango. Et puis tout ce qui na biso voilà et aux allons ndengwana. Bon sikoyo toko meka susu ko beta su mo entraînement moko boye à moi suka pe pour la samo batana. To meka su mo muke parce que balobi ezaki sikoyo Brazza a gagné 1. RDC Kinshasa a 0. Bon, si tu peux me moi mouké, tu mi-temps. Si tu deuxième mi-temps, bon, tu peux moi mouké, ma maman. Bata binomo, pour gagner pété. Bon, que n'a pas nil, non? Attends, nil. Saïda. RDC oya nzango boya to beta bota ma Brazza bazo pile toujours eloko makasi bokomi babi matanga babi balobi babi tozana matanga totia pembeni te papa na bakundeji voilà raison bon en tout cas to meka suko kosala ya mwa suka ko za mwa batala ya mwa suka
et puis banini hein bobeta tout moko bobeta moi tout mot après to clôturer banini bon en tout cas ndenge tozopesa kaka do masano ya nzango ezali le 6 mai ezali première édition salle nango ezali na centre événementiel 7 boulevard Aristide Briand 92 400 Courbevoie aujourd'hui RORA au Kitina Défense au Défense vous avez 2 bis 278 na 275 au Kitina le stade donc ça les arabes pemeni wana donc les arabes rappel kaka boya bon pour na ba réservation ya ba billet normalement beaucoup ko benga na 06 48 44 77 60 ou 06 59 32 26 53 bokozwa batu ya so louange wana bakoki ko réserver nombre de billets maman loba moi likambo moko on a date dans le basson oh là 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 c'est chaud bon tozo beta maman nde bozaka bosaka moi des groupes kaka ne boza boye to meko beta na mawa kaka yo pe yo shaida to boaki côté mususu bon eza kaka to bozu kaka bon maman bon l'accessoirement batala ta suka to tala susu bandeko nazo rappeler bino to bandang na biso depuis kala comme ça en direct ozuka moi séquence moko ya mukie pona sa binoka ke non batala ndenge ezali hein donc ba maman basila te allez Somo, mamá, somo.
nayebaka te nzoka nde na nzango mpe batrishaka batrishaka na nzango.